lelo o ngana za liboso na bino ndenge nazolo ba mama Sierra Mboyo na kufaki na lamuki à cause ya bolamu wana nde salaki na lamuka. Et après docteur bayaki ko annoncer na 10e jour ya coma te bayaki ko annoncer na famille que mona na bino azongisi molimo pe nzambe akufi. Donc balobi ke mama Sierra Mboyo akufi batu bandi ko lila po naza mwana suka naza mwana o na boka me pa bakoko banoko na ngai bato ebele basalaki wana ba grande sœur bande ko linganga mingi et puis koko bande ko chéri ngai. Et donc ba annoncer que mama Sierra Mboyo akufi batu babandi ko lela batu bazolela kolela batu bazolela wana en tout cas ezalaki pasi molimo na ngande ebimi nzoto elali batu bazolela na ye côté ba grande sœur na nga bazalaki wana nazobelela ye nana azoyokanga te Solange bazoyokanga te bandeko na nga misu bazalaki wana et après na moni batu bazokanga te nazongi lisusu etika nzoto na nga elalaki na mimoni nga moko na lali na moni na lali mena na esprit na monaki na lataki robe ya pembe ba robe o ezalaka ba infirmier na biso ba stagiaire nde balataka na ba kitambala moko boye ezala kwa ba bone nde na moni siko tant nazongi na bandi ko kama tant molimo na nazongi siko na mbeto wana na fandi nazomona nga moko nzoto elali molimo efandi su pembe na nzoto na ko mona première barrière ndenge muto alobaka nazomona lokola batu baye ko zwa ngai donc na ko mona lokola première barrière moko ezalaki ya munene na moni ba soda bazalaki wana bato ebele et ba soda onga na monaki eza ba soda et ba policier na biso te ya ba FARDC te ya bana mora te na monaki ba soda balataki ndenge omoni na film a Jésus nde totalaka ba soda o balataka balati ba casque balati ba lingwanda ouais oui et tant na moni batie mitu na bango na se nga pe na bandi na tie mutu na se na bandi kolela nde abengi ngai ayebisi ngai Sierra oui abengi nga 3 fois Sierra na bandi ko beba tongo bango babengi Sierra ba ange mbale bazalaki pembe nanga de singa wana eza nzambe muto azosola na yo ndima papa nandimi papa lobi otambolaki mabe na mokili otambolaki na kobanga nga te talo salaki boye ndenge ba explication na oti kopesa temps na liboso a temps to lobi na bandi kolela na lobi papa limbisa ngai na kosala esusu bongo te na mokili soki nga nazongi na mokili nga nazongi kosalela yo na kotambola na kobanga yo na kobanda kosala bolamu na kokoka kosala esu mabe te. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Chez Biso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Chez Biso Télévision, deuxième vitesse. N'hésitez pas à liker notre vidéo. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Mbote Balandinian Solia, chez Biso TV, bienvenue dans votre émission Réponse à nos questions. Nous avons nos radio communément appelé les mathématiques de la terre. C'est à la radio, vous êtes nombreux partout, surtout la chaîne professionnelle chez Biso TV. Nous avons massivement la chaîne. Alors, dans mon collègue Lélo, Elibino, une grande servante de Dieu, la prophétesse Maman Nabiso Sierra Mboyo. Elle a un témoignage très touchant. Pour édifier Bino Peuple de Dieu. Mituna eza médité, mais Maloba eza tellement dévelé à Koloba, Oye à Koloba, on a Bino Peuple de Dieu, vous allez toucher. Azalaki Yopi, Lelo Akobi Watu, Nini Aleki Nango, la parcours Wana Mobimba. Donc depuis Naïti Asuka. Suivant ça, avec elle, la personne a dit que Zanaï Awawa, Maman Sierra Mboyo, et les moutons Oyo, témoignage Oyo, Nana Yogaki Yango. Avant Naya Awa, il y a un véhicule, en tout cas, Nama Yogaki. Tolanda teba nani oyo Maman Sierra Mboyo azalaki na oyo akomi na tozalaki na plateau awa. Bonjour Maman Sierra Mboyo. Bonjour papa. Boni maman. Oui, ça va par la grâce de Dieu. Voilà, ezaki moi facilité moi makambo bele balo sambo tout ça bomba mais après c'est au kaka vraiment okokumba biso na prière muki avant de continuer ici. OK, merci beaucoup. Éternel Dieu tout-puissant, Nzambe tout-puissant, merci papa pour zamala mingi. Yahweh totiki manson oyo tokosolola awa ezana salo boko na oti kete Saint-Esprit na yo akitape akamba biso molimo santu na yo abanda na biso ne bandeli kinyo na suka tokozanga konetola kombo na ote kombo na yo sanzolama kombo na yo netolama tikete ba nyonso bazana ba problème ba o bazana ba problème na bango Nzambe yo pesa solution na mabota na bango ba o pe bazana ba mituna yo pesa biyano na ba problème na bango
to recommander émission à lelo na salobo na yo nyonso ko bandaza na biso lokola alpha succès na biso lokola omega tolobi merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. OK. Bonne maman. Oui, ça va papa. Ça va par la grâce de Dieu. Vraiment, message na yo, témoignage na yo, to yo kayango. C'est qui vraiment touchant. Alors, les hommes balali bosso to yamba awa na chaîne na biso ya chez biso TV. Ça vraiment na posa yo ka intégralité ya témoignage na yo wana. Oui. Serambo yo azalaki nani? Serambo yo atamboli ndenge lelo serambo yo akomi nani? Lelo tobenga yo maman prophétesse. Mais avant zaki maman prophétesse. Oui. Est-ce que tu as vraiment des souvenirs? Merci beaucoup. Nabandeko nyonso o bozolanda biso bambote na bino shalom shalom nzamba pambola bino bisika nyonso bozali ezanga mama Siaramboyo la prophétesse kaka ndenge tozoloba oyo nakufaki na ekozonga na mawa ya nzambe na ngolu ya nzambe ndasalike nazonga lisusu lelo liboso na bino bolanda ngai la prophétesse Siaramboyo. Donc nakufaki nazongi kozongo nazongi na nzamba te ba grâce ebele kati na ngai nazali médium nazali pe prophétesse Siaramboyo. Voilà. Donc avant au niveau ya kokufa wana zo ba biso bete la biso intégralité na yo obandaki ndenge nini ebaneli niti okufa ti okoma na médium wana zaki ndenge ni ozaka na bini po lelo okoma na don wana grâce aux ambatures ya médium ezaki ndenge ni okutanaka na yimoko expliquer biso mke. Merci papa, merci beaucoup. Na bandeko bozolanda bisika bozali osimbi téléphone na yo liboso ya télévision na yo nazoloba na yo mama oyo fandi ozolandanga yo papa oyo ozolandanga yo ndeko mwasi mama yaya oyo simbi téléphone. Donc kolongola te landa biso attentif donc olanda histoire ya mama Siaramboyo lelo lisusu ebele ya bato bazoluka témoignage oyo mususu azobenga mama Siaramboyo est-ce que okiko bandela te lokola pe botindaki bato ya biso TV nde baye koluka mama Siaramboyo parce que naza ba prière na do sala mais na ko répondre pona koyebisa bino bo comprendre bandeko misusu tant nazalaki na 2013 na bandaki kobela hôpital nyonso oyo totambolaki maladi emonanaki te nazalaki na vie moko ya malamu te na bandaki kotambola kaka na kati ya mokili me nazalaki kosala bolamu mingi na mokili lelo oyo nga naza liboso na bino ndenge nazoloba mama Siaramboyo nakufaki nalamuki a cause ya bolamu wana nde esalaki nalamuka ntango nabeli tobandi kokende na hôpital liboso tokei balobi no maladi ezomonana te tokokende na hôpital moko na Les Rochers na quartier 1 baye kosala ba échographie balobi non eza appendicite na Christ ekomi egi faut basala opération dans 2 jours soki basali opération te appendicite ekomi egi ekopasuka na kati ya libomo et après bayaki komemanga na Saint-Joseph. Tant tokomi na Saint-Joseph ba docteur bazalaki wana batali babi non oyo eza urgent il faut ba opérer ye. Bakotisaki nga na salle d'op bakotinga na salle d'op et komi basali opération donc basali opération et premier jour na salaki 10 jours na kati ya coma opération elekaki nango pe très bien na lamuki et après na telemi na sengi pe na se soulager ba singa okoka nga bina okoka kotelema na telemaki na zuivas na se soulager kotelema na zotelema nde na yaki kosala bisusu crise wana ezalaki premier jour oyo na koyaki na salaki crise donc compter premier jour ti na 10e jour na 10e jour na kati ya koma na lobaka te na pemaka te eloko moko te nazalaki na bombole na zolo na ngai na bandeki kopema te bandeko bazalaki na Saint-Joseph docteur oyo azalaki wana docteur Gaston nza komona bambote na odorta bisikoza à l'époque wana abandeki kosala na Saint-Joseph naza mwana oyo nabotami na bandeko me naza lipasa donc ba annoncer nazalaki non pas koko na ngamuta bokolinga mama Mboyo bisikoza na 15e mercredi bambote no et après docteur bayaki ko annoncer na 10e jour ya coma te bayaki ko annoncer na famille que mwana na bino azongisi molimo pe nzambe akufi donc balobi ke mama Siaramboyo akufi batu bandi ko lila po naza mwana suka naza mwana o na boka me pa bakoko banoko na ngai bato ebele bazalaki wana ba grande sœur bande ko linganga mingi et puis koko bande ko chéri ngai et donc ba annoncer que mama Siaramboyo akufi batu babandi ko lela
bato bazolela kolela bato bazolela wana en tout cas ezalaki pasi bandi kolela babengi ba grande sœur na ngai ba mama leki bazalaki wana bazolela mama bato ebele bazalaki wana donc bazolela balobi docteur lobi mpona mwana bino esa kati motema il faut bozebembe bokotisa na morgue wana tozalaki 9h donc tokomi déjà 9h nde baannonce ke mama Siara Mboyo akufi kolela ne bato bazokolela bandeko basi bazalaki wana bandai kokoka te bamisu babimi libanda batiki ebembe na kati ya salle mpona azalaki na salle d'urgence na Saint-Joseph et après ntongo bazoloba nga nakufi naye komona na kati ya hôpital wana ya Saint-Joseph naye komona bato babimi bazolela banoko na nga bamama leki na nga nabimi nanu nga moko na nzoto namoni nzoto na nga oui molimo na nga nde ebimi nzoto elali bato bazolela na ye kote ba grande sœur na nga bazalaki wana nazobelela ye nana azoyoka nga te Solange bazoyoka ngai te bandeko na nga misu bazalaki wana et après namoni bato bazoyoka nga te nazongi lisusu etika nzoto na nga elalaki na mimoni nga moko nalali namoni nalali me na esprit namonaki nalataki robe ya pembe barobe oyo ezalaka bainfirmier na biso bastagiaire nde balataka na bakitambala moko boye eza lokola babone nde namoni siko ntango nazongi na bandi kokamwa ntango molimo na nazongi siko na mbeto wana na fandi nazomona nga moko nzoto elali molimo efandi su pembe na nzoto nde naye komona bato moko mibale babimi ezalaki ba esprit impure ebanaye kobimisa makila na monoko na bango na misu oui ezalaki mpe somo donc okoki koimagine te ndenge nakoki koexplike yango te bazalaki mibale bayebisi ngai toye kozwa yo toye kozwa tokende na nga bibokende na ngai wapi bayesi nga tala yo otambolaki malamu te osalaki boye na mokili yo oza mwana na we oza mutu na biso toye kozwa o mpe ezalaki somo misu na bango ebandaki kobimisa makila monoko na bango mpe ebandaki kobimisa makila e balataki bilamba moko ebazambala lokola ya noir ntongo namoni bongo na bandi koyoka somo na bandi siko kolela en esprit kaka nde nafandaki wana e na ntongo tokomi kosala discussion na bango na bino okenda bino te nga nakokenda bino te nga nasalaki mabe nini nakomi osala lokwa mwa discussion na bango e naye komona baange mibale babimi ezalaki lumière ya makasi na lumière wana en tout cas bandeko bozolanda toyeba kosala bolamu mingi na bokili kotala kaka te ke bo jeunesse nga naza mwasi kitoko nga naza boye il faut nasala boye ata nasali boye kosala eloko te nde nayoka bato miso azolia aza na bar azomela bivi nyonso yango oyo eza vi te ndeko na ngai ntongo namoni baange mibale babimi balataki pembe lumière ezalaki makasi kote na bango na sentir lokola nazwi mwa souffle moko boye ndenge namoni bango bayebisi ba esprit oyo bandaki kotanga makila bino bokoki kokende na ye te ye aza mwana ya nzambe bayebisi ba esprit wana bongo ba esprit wana bayebisi ba ange wana tokende na ye te mpo na nini ye atambolaki mabe tala asalaki boye na mokili tala asalaki boye na mokili biso toye kozwa ye tokende balobi non aza moto na bino te bokoki kokende te ntango bayoki ba ange balobi bongo ba esprit oyo bandaki kobimisa makila e disparaître ekei mais pour tous on a mon métier oui là pour moi entre parenthèses bango tong bayaki c'est que sûrement poser na mama be mo bosaki ko bango ba réclamer yo oui otambola kandino zaka na via bolumba ya masanga tout comme ça so tous on a mon cavant to comme place na entre parenthèses pour au lobby déjà balimwe oui pour to comme ce qu'on appelle so ba o ba tikala ki wana bo ba la te bamba pembe roi ba ange oui ma va to comme wana si bango bayaki c'est que moi réclamation mon koboye les ala qui marche les aki non ndeni avant to marche na ngai oui merci na ebite soki tokoki kosala yango émission mususu to lobela na lobela na te bandeko basi oyo bande kosala makambo nga na bande kosala par exemple nazo loba nazo pesa exemple ezana bandeko mususu pona ye akoki soka mona zo vivana mobile na ye moko azomona ki osala eloko te il faut abimana mibali o bazaka ka ya bato okoki pe kozala olongolaki bazemi to otambolaki mabete moke impolitesse devant baparents na yo parce que bible lobi baparents baza banzambe na biso ya se donc mwana mususu ozani na kati ya ndako mwana lekeli da yo moko mama donc mwana mususu yo ndeko ozolandanga obangaka mama na yo te donc mama na yo aza na bashoki na kati ya motema na ye ke mwana oyo asalaka boye azomona ndenge akoloba eza te
nous sous autant le magasin ba lien ya famille o ezo réclamer toujours faut ça la makambo mabe mais ceux qui ont moko eu décision lobi ke ngai à partir d'aujourd'hui na boy na bina ko sala boité il faut na tambo na ko banga nzambe na tambo na di commandement o e komami na kati ya Bible e ko za mala mingi mukolo musu to ko sala émission po na moni ba sinale biso ngongeza mulaite to ko expliquer sur ba makambu nyonso ya mabe oyo e o na bandaki ko sala oui ba tebele ba sengi biso oto sana oui to ngana osomba tawana ko bambazo izongisa biso kaka oui ezaka na période ya classe ezaka bato baza ezalaki na période o na bandaki ko tanga nazalaki na 5e secondaire 5e nde tobengaka ngo humanité na bandaki ko kende pona présenter na 6e na 2013 wana. Donc c'est un peu ça ezalaki na ba période wana bandai kotanga mais nazalaki mona moko malgré bolamu nanga ezalaki ebele na bandai pe koyeba te na ndai pe kosala bolamu wana te pona e balobi e kofutanga mais eza eloko ezalaki kati na ngai na ndai ko sentir faut kosala bolamu moko faut kosunga batu donc nazalaki na mote malgré nazalaki na mabe nanga mais na bandai kosunga batu. Donc ndenge na non to komi na suka te soki na expliquer ti ndenge salaki na zonga bato mususu bako comprendre pourquoi na lobi bongo to zonga skoka sango bato na epembe batikali oui tant batikali ba ebisinga ike te ko zo autokei mbala moko atie liboko na gauche mususu atie liboko na droite na moko asimbinga na liboko na gauche mususu asimbinga na liboko na ya droite to bimina bango esika bazolela nga wana ezalaki 9h na Saint-Joseph esika bazolela Sierra Mboyo donc bakoko na nga zaki kolela po ye mtazwinga na 3 mois ye mtabokola kinga donc bazolela to bimina bango baamona biso te nga na amona bango me baamona nga te parce que na bimaki libanda na obelela bakombo bandeko na nga nyonso bazalaki wana muta bande koyoka nga te e na eki kozonga tant to bimina bango to komi juste na porte ya Saint-Joseph na moni to disparaître nga na bango toza lisute donc toza te na komo mona lokola to komi na ba planète mususu lokola na mokili mususu donc to komi wana na ko mona première barrière ndenge muto alobaka nazo mona lokola batu ba eko zwanga yi donc na ko mona lokola première barrière moko ezalaki ya munene na moni ba soda bazalaki wana batu ebele e ba soda onga na monaki eza ba soda ya ba policier na biso te ya ba FARDC te ya bana mora te na monaki ba soda balataki ndenge omoni na film ya Jésus nde totalaka ba soda o balataka balati ba casque balati ba lingwanda oui nde na monaki balataki bongo e bato bazalaki ebele bato mususu batondi wana baumeli basali ba ange wana bayebisinga omoni bato batelemi basali des années ebele awa na baleki na première barrière te. Donc, eza lokola troisième barrière, première barrière, deuxième, troisième barrière. Et tant que komi wana na moni ba ange wana ba leki liboso kosola na ba soda o bazaki na première barrière. Nde ba sengeli nganzela ba fongoli barrière wana na leki na première barrière. Mais même tant que komi na deuxième barrière na moni lisu bongo ba kesu ba sengeli ngai oui bato bazaki pe belé bato balekaki na première barrière misusu bakotaki na deuxième barrière mais bakomi non na troisième te to deuxième te po ba transfert baleka donc esali bongo na deuxième barrière basengeli nga lisusu na leki mais baye kokoma sous na troisième barrière baye ko sengela nga na ko leka tant to leki première barrière deuxième troisième barrière na ko mona to komi place moko boye et na moni ba ange bazalaki wana ebele ezalaki ba ange bazalaki wana ebele ya basi na mibali ndenge na monaki balataki ndenge ka ba o bayaki balataki oui misusu bazalaki na mapapu misusu balataki ba complet ya baminganga ndenge to monaka na ba baminganga na biso ba stagiaire nde balataka mais ya pembe et na moni kokota nazonga na nusima tangu to bandeki avant na koma na ba barrière wana na bandeki toujours kotambola likolo ya mabanga ya moto
oui na bandai kolela nazoloba na bango ke nazosouffrir nazotambola likola mabanga bayebisinga misala oyo osalaki na kati ya mokili nde ozobuka yango ozotambola na mabanga ya moto nayebisi bango bolimbisa ngai me nde nazotambola likola mabanga boye bino bozozika te kaka nga moko nde naozika bayebisinga oyo olonaki nde ozobuka yango donc ezalaki pasi ebandeli ezalaki mpona beta histoire oyo na bandai kolela me nzambe apesinga makasi naoloba yango na sentiment te naoloba yango na bandeko bozolanda yo mpo oza na baproblème etamboli na yo fanda sikoyo liboso ya tv na oyo ya télévision na yo olobi etamboli yango ezalaki ndenge nini eske lelo so nga mpe nasali mabe nakotambola na mabe onga nasali to oyo nasalaka nakotambola ndenge mama Sierra Mboya bandai kolela azotambola likola mabanga moto ndeko na ngai yo moto oza na kati ya mokili oyo yebi ko sala kanzira mabe to salaka mabe moko boye en tout cas zwa conscience senga nzambe bolimbisi sala donc bondela vraiment pas nzambe kola limbisa yo po lelo ata okufi yo ke molimo ne ke ne kopema na kimia et tant toleki wana tokomi na troisième barrière nde na ye komona ba ange wana ebele na bandisi kokolela ti tokomaki na bango wana na otambolaka likolo ya moto na otambolaka likolo mabanga moto na ye komona moto moko ezopela ya makasi vraiment ya rouge bayebisinga omoni misala na yo nayebisi bango sikoyo bosunga wana nga nakomi kosenga bango pardon bosunga ngai bolimbisa ngai na mokili na kosala esu mabe te tala nasalaki mabe natambolaki na kobanga bino bandi kolela ntongo na bandi kolela nde namoni ba ange moko bazalaki wana baye koya bayebisi ngai ke bayebisi ngai ok sava ndenge eza boye toyoki ndenge olobi me wana eza problème ya papa ye moko atindaki biso toke kozwa yo il faut osola na nzambe ye moko nzambe nde akoyeba oyo nini akodeside na bomoi na yo e na bandaki kolela ntongo nazolela nde naye komona mbala moko biso nyonso esika tozalaki na ba ange wana nafandaki kaka boye nazolela nazomona ndenge bango baza misu bazalaki na mapapu misu bazalaki ya basi na ya mibali ndenge naoti koexplike oyo na ebandeli nde naye koyoka lumière moko ebimi likolo na son mutu namonaki nde tolobaka namoni nzambe ngai nayebi ke nzambe oyo tolobaka ya mokili eza ndenge tomona na bafilme ya jésus nde bandeko mosusu batia bango na ndako omona batie foto wana bazobondela mpo na ngai nayebi nzambe ye wana me oyo ngai namonaki ezalaki ye te namoni lumière makasi ebimi naoki voi ezoloba ntango lumière wana ebimi ezoloba baange nyonso bazalaki wana bagunzamaki batiaki mitu na bango na se ntango namoni batie mitu na bango na se nga mpe natie mutu na se na bandi kolela nde abengi ngai ayebisi ngai Sierra oui abengi nga 3 fois Sierra na bandi kobeba ntongo bango babengi Sierra ba ange mibale bazalaki pembeni na nga bayesi ngai wana eza nzambe moto azosola na yo ndima papa nandimi papa lobi otambolaki mabe na mokili otambolaki na kobanga nga te tala osalaki boye ndenge baexplication naoti kopesa ntango na liboso awa ntango tolobi na bandi kolela nalobi papa limbisa ngai na kosala esusu bongo te na mokili soki nga nazongi na mokili nga nazongi kosalela yo na kotambola na kobanga yo na kobanda kosala bolamu na kokoka kosala esu mabe te en tout cas ezalaki pasi na bandi kolela nzambe ayebisi nga lobi eloko esali ke yo ozonga na mokili eza a cause ya bolamu oyo bandai kosala ndenge tozoloba bandeko na ngai frère tofandaka boye moto aosala mabe yo oki kokota na hotel na mobala bato to yo mama obike jeune fille lobi nasala eloko moko boye eloko wana moto amona te tozaka biso mbale me nzambe nde moto amoni ata lelo yo batami moto amokili nzambe moto amoni naye komona image moko ntango nazalaki na 6e primaire nandai kotanga na Kingabwa na Mishoni bato bazolanda so bayebi Mishoni na Kingabwa eza école moko ezalaka na Kingabwa et na 3 vidéo wana namoni vidéo ya liboso koko moko ezalaki na ba 12h classe ka ndenge ebimaka na bana classe koko wana ezalaki de R classe ebimi na bimi bamona moni koko nga koyaki na se ayebisinga mwana sunga ngo pesanga mai bakamarade nazalaki na bango bayesinga yo vraiment toyebi mutu te oki osunga boye mona aza nendoki
nga nazwaki courage nakendeki nazalaki na mulangi moko ya mai na maboko nazalaki na bude na lipa nake natokeli koko wana mai na pompe na ye na pesi mai wana nazwi na lipa na bude wana na pesi bakamarade nanga bakei batiki nga ka wana na bando sola na koko wana natuni koko zokende wapi wana na 6e première ayebisinga na fandaka boye apesinga veni moko mbakadi ezaka na Kingabwa nazokenda mbakadi eza musika vraiment te na école place alobi nga na bi koko naki ekotika yo abi non kokende kotika ngai te merci bolamu oyo osaleli nga kolanda ayebisinga kolanda baninga na yo te bolamu oyo osaleli nga ata lelo tata alobi te nzambe akofuta yo a cause ya bolamu oyo osali merci beaucoup nzambe apambole koko na nga kende nayebisi ete koko naki ekotika yo ayebisinga non yo outi classe bakoluka yo kende na yo nakomi dani na kokende ngo pesinga lipa na liepe na mai na meli kende nzamba pambola ntango alobi bongo nazwi makasi nakokai kotika koko wana ye moko te na telemi na kei première vidéo balakisaki nga vidéo mosusu nayaki komona ezalaki ntango nazalaki na 2e secondaire nayaki komona nakende kotala ndeko mona kulumba juste na point show wana Maman Marceline bisika za bambote ne koko na ye moko banda ekobela azalaki na problème ya makila nga naza groupe o tangu na koti namoni nakende kotala camarade nanga moko na lupango wana natuni kama bango bazokota mbangu bauti hôpital ba maser lizi beza na Kingabwa na kota waya waya ayebisinga lobit no koko Maman Marceline bazozongisa ba makila me makila na ye groupe o positif ezomonana te ntango alobi bongo mbala moko esalinga pasi na bino nga naza groupe o positif po camarade nanga wana bande kosola te na bakolo lupango na bango wana mbala moko nayebisi ndalingi na se soulager abi oyo yebi pesa se soulager kende na nsima ntango nakei lupango na porte na bango ezalaki na nsima kote ya douche nde nakoti na ndako mama na toki ayebisinga yayo lobi ninga mama bayebisinga bozoluka groupe o positif ezomonana te me nga naza groupe o positif ayebisinga atoza groupe o positif bongo epa na bino eske bakolinga babenda yo makila yo jeune fille boye mwana moke bakolinga te nga bi non epa na biso baboya te koko nanga kutu ayebisa ngai soki makila elekinga ebele babenda nga après 6 mois donc nyonso wana nazoloba kaka mpona sauver molimo ya mwana wana nayebisi kutu nde tosola bwelekinga ebele bajour nyonso esalanga vertige donc nazoluka moye kutu koko akendanga na hôpital babendanga makila yango ntango nayoki namoni ke napesa na hôpital nde nalingi napesa ya mwana oyo ayebisinga ayaya baoloba nanga te wana ezalaki ba 16 heures bayebi ifo bakende Kingasani mutu akende Kingasani atali abi groupe nde ezomonana te nayebisi bango kasi tokende tokumbami na koko wana koko ya mwana wana na papa ya mwana wana Dani na Riti mama ya mwana tokumbami na bango tokomi ntina Kingasani omoni na Kingasani soko komi hôpital ba maser fo somba fichi osala boemoire retard epesaki baye kobendanga makila ti ba 19h à 18h ba 18h 19h na ndenge bazaka so babendi mutu makila il faut pe maman se reposer moi moke tant bandi kozongisa mwana wana bazwi babendi makila baexamine batali bamalade ndenge ezalaka bapesi yango soin baye kozongisa mwana wana makila siko namonaki déjà tokomaki 20h wana et puis à l'époque là 2013 nzela wana ezalaki bien te côté ya wenze po bima na prince ozwa transport ndeko mama wana ebisinga yaya lala kaka lobi na ntango na okende kotika na ndango nga na bi non nazonga kaka lelo abi te lala kaka lobi na ntango okende ntango tokomi 20h wana tokomi daya kokende ba 21h naye kolala wana mwana wana mpe akomi kozonga akomi koyoka mwa bende bazongisaki makila mpo azalaki groupe moko na ngai ntango tofandi ekomi na batongo nango ba 5h30 mama wana ntango ayaki kozonga atiki mama ya mwana na mwana na hôpital na papa na ye toye kozonga ngai nayebisinga no nga mama anga mpo ifalaki azonga basengi mbongo moko na hôpital ye fo azonga ya koluka yango siko ndenge banda kolela na nzela abe otika nga na ndako alobi te tika nga nakende ka na ndako na koexplike koko soki andimi te na oya na ye kuna epa na yo etango nakome na ndako na ntango babeti ngai yeya na ngai ya tonton bakati nga suki balobi na ngai yo uti kota mibali babeti ngai les jours mais les jours là nzambe aza te mwana akende place moko te nakendaki juste kosauve molimo ya mwana wana deuxième vidéo baye kolakisa ngai yango wana baye kolakisa ngai lisusu video moko mokolo mosusu voisin na biso
azalaka mobali ne voyage la katikala na bana wana na komi na 6e siko na présenter pour na ça l'examen de temps na moni mukolo musu voisin na zaki vraiment na ba difficulté même ya ndaku bande ko luka balongole ponga na zaki na koko na nga bande ko yoka nga makasi na bande ko boya babenga na ye garantie esilaki et puis na zaki so na zwimbongo ba grande sœur na nga bande ko boya to sunga ye momo na nga na ozwa mbongo na opesa mama na ndenge moko olambela bana moma tembele bana balie donc c'est un peu ça na ko mona vidéo wana donc na moni yango nzamba ebisinga omoni ba makambo osali bolamu ebele mais bolamu oyo e marqué ngai nzambe nde salike nazongisa na mokili yango wana e babandaki koyebiso banda kala oza musali ya nzambe mais obandaki ko comprendre te talo tambolaka bandi siko rappelinga na bandi kolela nayebisi nzambe na yoki papa na kosala lisusu bongo te na kotambola na kobanga yo makambo nyonso nasalaki na kosala te wana epa na biso bazolela batomboli deja bembe bakenda ngo na morgue tant batie bembe na morgue le temps basala ba mikanda ba retard wana epesami na Saint-Jean wana tokomi 12h de 9h à 12h et bazimba la mort tant na ayebisinga bongo alobi kozonga ndengo lobi ozongo salela nzambe c'est que faut opanda sango malamu ote ya batu basalaki mabe o ba otambwa na kobanga nzambe te batambwa na kobanga nzambe batika mabe na mokili batosa 10 commandements o ekomami na kati ya Bible na bandi kolela na yebisi nzambe na yoki papa na kosala yango na bandi kolela en tout cas tango alobi na nga bongo mbala moko ayebisinga ozozonga mais mission na oyo ke ina mokili eza pona kobikisa milimo ya batu kobikisa milimo ya batu kolinga te mutu akende na perdition ata omoni mutu wana azo comprendre te fo ata parce que nde tokutana makambo ebele papa mutu muso omona azofinga atalika lolenge oza azo néglige yo mais ngai nakutanaka bato ya ndenge na ndenge nayebisa nzambe toujours pesanga motema lelo nakoma ata mutu olobele komo bwene yabi esala eloko te donc ofandi na okaka na bon abisinga oroso oyo ozongi na kati ya mokili eza kobondela mpona bato kobikisa milimo ya bato koyebisa bato ke nzambe azali bato batambwa na kobanga nzambe nzambe aza na kati ya mokili mutu amona te ke nga nazosambela nzambe azokanga te na bandeko bozolandanga oza liboso ya televizio na osimbi telefone yo oza na baproblème ezotungisa yo olobi ke nzambe nga nakomi deja na suka namoni nzambe yo ozoyoka ngai te namoni nzambe se abandone nga nzambe abandone yo te nzambe alobi ayokaka nyonso oyo biso tosengaka ye nzambe aza kapable esika bato bamayele na biso esuki obi ke nga nasuki libala openda na lembi mobali oyo natiki me nzambe asali mpe libala oyo ebandaki esika oyo ekoma ezalaki ya malamu ebebi mpe kola asongisi nyonso ya esika eza lokola elamba esali te jamais soki ezwi potopoto okoki konika yango obwaki epe nzambe eza na lavage ya molimo oyo ekotelisa yango mpe ebongisi nyonso na vie na yo echange ntango ayebisinga bongo mbala moko namoni ba 11 mibale wana baye kozwa nga namoni bamoko nzambe adisparaître eza lisusu te son oyo na bandaki koyoka na mpo mootombola miso otala lumière ezalaki makasi e bazwi nga na kozonga toleka esu na babarrière wana te komona mbala moko tose retrouve na Saint-Joseph wana sikoyo esika nazokende likambo ya médium po bato mosusu bazo comprendre signification ya médium te kuna déjà tozonga mo moke oui place ozalaki oui tobenga ngolola ou quoi mais place ozalaki osololaki na ye moko nzambe oui ayebisaka kozwa do moko boye ya médium ya kosolola na ayebisaki ngai ke kozonga na yo na mokili eza mpona kobikisa milimo ya bato donc ayebisaki nga bongo ntango tozongi na ba ange wana tokomi na porte ya Saint-Joseph namoni mituka ezoleka me namoni milimo ya bato ebele ezotambola oyo tokomaki ndenge moko na bango misu bazotambola salite namoni prince wana bachasse namoni na bana moko ya mike bazotambola e mbala moko ba ange wana bayebisi ngai omoni bato bazotambola oyo eza ba esprit bato oyo baboma bango na mokili oyo batambolaki na kobanga nzambe oyo bakufaki bazalaki ba innocent liwana bango babomaki bango koboma nde omoni ke milimo na bango ezotelengana eza na esika ya kokende te bato ya lolenge boye okoki mpe kosunga bango nga natuni ba ange wana okoki kosunga bango ndenge nini
parce que bango balobi bango baza bato esi bakufa mais nga naza na nzoto boye na kosunga bango ndenge nini ayebisinga akoki mpe koya apesi yo message o transmettre na libota na ye to na famille na ye to na bandeko na ye na minute tozoso namoni mwana moko ya mwasi ya moke azalaki na l'âge de 9 ans aye koya wana abandi mpo bato bande kotambola tiko ntango mwana wana remarke ke ngai nazomona bango nde bazotambola aye apesinga mbote ayebisinga mama nkombo na ngai Keren tala ndenge naza boye mobali ya mama na ngai moto abomaki ngai na suki abomaki ngai ndenge nini akataki ngai manzaka akataki ngai na suki nde amemaki yango na deuxième monde aza moto ya science nde abomaki ngai nga nayebisi bongo oyo ozotelenga na awa ozosala nini alobi babomanga esi bakundi ngai déjà 1 mois yango oyo banda nakufi moto akosunga ngai aza te nazoyebisa mama na ngai ke nakufi te makambo nyonso nazoloba mama na ngai azoyoka ngai te ndenge tozoloba boye mama na ngai aza esu na ndako te abenga na mama na ngai nga natuni aza papa na oyo abandi koyebisa nga non aza papa na ngai te ye mosala na ye alingaka kaka basi oyo baza na bana mwana ya 9 ans soki amoni mwasi wana aza na mwana na ye ndako ye alingi yo et après akosoutenir mwana na yo otangisa na ekole bien et après mwana wana akokufa sacrifice ni apesaka bana oyo ya mwasi oyo aza na ye abondelinga mama osunga ngai okende kote ya mama na ngai osola na ye apesi adresse et na ye komona 2 personnes mosusu baye wana base plaindre mosusu alobi ngai natikaki mapangu na ngai mwasi na ngai bandeko na ngai babengani ye na ndako aza na esika kofanda te nalingi osunga ngai okutana mwasi na ngai yebisa ye na bamikanda na ngai eza quelque part natikaka mbongo na ngai moko quelque part na mikanda na ngai lupango yango eza place te namoni mama moko lisusu aye wana même jour wana ya Saint Joseph sikoyo nayebisi bango esalinga sikoyo matoi nazokoka lisusu ti nayebisi bango ok na yoki mbala moko tobandi kokota na bango à l'époque là na Saint Joseph ezalaki soki oza garde malade il faut ozala na makaro moko pokota namoni bato mosusu ya quartier na biso baboyaki bakota na kati ya Saint Joseph bafandi na baprince bato bazolela et namoni epanzani da na quartier bato bazolela tokende na caméra ti place sango oyo eyaki ke nakufi bato bosente koko na ngai azali na akufi te akomi déjà mokolo mais azali ya mwasi na ya mobali ntango babandi kolela ele tokoti na ba 11 wana ntango tokoti na bango nakomi nga naleki bango nakomi mbala moko esika nzoto na ngai ezalaki nakoti namoni nzoto na ngai te e nabandi komitu na nzoto na ngai eza wapi mutu moko tokoyoka nga nake pa grande sœur na ngai mosusu azalaki wana nabeleli ye nabiya nana nzoto na ngai eza baoyoka ngai e namoni baolelaka namoni ba 11 mibale oyo nazalaki na bango babandi siko kokende direction ya morgue e nga mpe nalandi bango esika nakende komona nzoto na nga elali siko namoni na badiscussion ezosalama entre bamama leki na nga na noko na nga na bato ya hôpital namoni mikanda oui siko mama leki na nga azosilika lobi mpo anini bozosabote bembe boye banda moto aoya alobi banda moto akufaki 8 heures ti siko bozolinga opesa mikanda te kaka tozela ebembe deja yango wana biso tozolinga tokende ndako bazoloba bongo e namoni bibembe mosusu elalaki wana fi moko azalaki mpe akufaki balalaki pembeni wana babebe moko mibale ya mapasa mpe bazalaki pembeni na nga wana bazwi deja ebembe na nga bakotisi yango na kati ya sali mais ezosenga bamikanda na bakashe mpo bazwa ebembe bakoti yango na kati ya frigo mbala moko na kati ya Saint Joseph ezalaka na babase moko ya minene ezalaka lokola ya verre boye batiaka yango mingi bamai oui banikela yango mpe badra ya hôpital ezalaki pembeni ya morgue wana na nsima mbala moko nalandi mpe kaka ba ange wana baleki bamama leki na ngai namoni sikoyo nzoto na ngai elali na porte esika bango batelemi banda ekoloba te nde nazoluka moye nakota na nzoto na ngai nazokoka te et après basimbi nga moko asimbi nga esu na gauche moko na droite babandi koprie me na kati ya esprit naye komona na ye nazongi na kati ya nzoto to nakoti na kati ya nzoto nasutuki mbala moko na kati ya morgue ntango nasutuki natelemi nalingi natelema boye omoni mutu soki esali batin ebele atambolaka te nakomoka baministre ezosala lisusu te natelemi nalingi nakweya mpapa moko azalaki na kati ya sali wana bandeli korange ebembe moko ezalaki wana bazotia yango babote mpo babimisa ebembe wana
mbala moko na moni agangi akimi ntango akimi libanda na telemi na moni mpona bandeki koyoka moto wana ebandeki komatanga kozonga nazongaki moto wana esalaki panda une semaine na nzoto moto wana ezosala nga na makolo na nzoto na misu boye nazolo moni soki moto aza na fièvre rimi oyoka moto wana soki wana eza ya moke na telemi mbala moko nake na koti na kati ya bassin wana nazalaki na liputa na tolo kaka en esprit namonaki nalataki robe ya pembe me na nzoto nakufaki tolo polele nazalaki na liputa na tolo na telemi na koti na kati ya bassin to na koti na kati ya bassin na baminganga na bato bazalaki na morgue oyo basalaka wana na bamama leki nanga na banoko na baoyo bandeki koswana na baminganga wana bazowumisa mpona mikanda bazosabote bango bato nyonso bakimi na bato misu bayaki komisa ebembe sango eningai na sene dovke mwana mwasi mwa akufa bakoti na morgue alamuki ntango bato bakimi bato bazokima nga siko na kati ya mai na bandi koganga na bandi siko kosepesa baprofesi wana na profesi so namoni moto atemi na bandi osakolela motu wana nazoloba na maloba na ngai ezalaki bobongola mitema totambola na kobanga nzambe nzambe alobi totika mabe na mokili tala ngai nazalaki moto masumu boyeboye nzambe azongisinga na bomoi bandeko na ngai na bandeko te ya bongo mpo nazalaki na biema moko ya malamu te na bandeko nandimaki teke na vi na ngai un jour nakoki mpe kolata boye bandeko na ngai bakimi naye komona docteur oyo abandaki kolandela ngai docteur Gaston napesaki ye mbote na ebandeli aye koya na musika tona bango na docteur azalaki musika bato nyonso musika nazolelaka moto na kati ya bassin na moto bosopelanga boyelanga mai wana komosenga bayelanga mai namoni docteur Gaston azalaki 2 mètres ou 3 mètres na ngai atuni ngai mboyo sava nga nalobi nandimi na mutu na bi docteur sava ayebisi koko na ngai mboyo ayebi boyela ye mai namoni grande sœur na nga bato batiki kolela bato siko batondi bato biso bakomisa ebembe bakoti ntina ndenge porte ya nsima baye kotala wi ntango baye namoni docteur wana asengeli nga mai grande sœur na nga aki asombi mai mbango aye nango bapesi nga koko na nga soki abandi koganga boyelanga gilete nakata ye toyeba soki aza moto abomo soki aza motu molimo akotika mbamo na nzoto makobanda oloba te nayebisi koko na nga ke bokatanga gilete te nakufi te nga nakufaki te tala nzambe ayebisi nga boye botambola kobanga siko ezolekela bato na ndako na vi na bandi nazalaki nango nelateli nazalaki nango natikala kobeta masolo wana te na ntango nazalaki na 5e nakutanaka na pasteur moko pasteur Flamme na Kingabwa ayebi atala ngai mpona ekole na ngai na bandeki kotanga ezalaki à l'époque la collège Okapi ezalaki na Mbumba oui muzengo be Mbumba ayebisi nga alobi ser yaka tozalaki na bakese na biso nde nateki jipa mokuse ayebisi nga omoni yo ndenge oza wana oza mosala nzambe monene na kati ya Kinshasa oza mosala nzambe siko bakamarade na ngai bandi koseka balobi mboyo yo kozala mosala nzambe na biema oyo ndolata jipa mokuse le premier ti le 30 préfère benga na yo alemba yo kozala mosala nzambe tosekaki na biso mayebisi nga koseka te makambo nalobi un jour après 100 ans oza mosala nzambe nalekaki na ngai pasteur Flamme bisika aza bambote na ye eza na 2 pasteur oyo bayebisaki nga bongo na Kingabwa naleki ntango nasutuki mbambo bayelinga première mai ya 1 litre ya nakotanga komba mai soki mpona publicité te canadienne bayelinga canadienne basérie wana ebimisika na mairie canadienne 1 litre esili ya malili nasengi boyelanga esu mai mosusu bayelinga esu 1 litre na meli yango ya liboso namelaki yango nyonso esili diko esili ya mibale na kaboli yango 2 fois ya misato na kaboli yango 3 fois na biboyelanga ka mai namela mai na bandi koganga bandeko nanga baye liboso siko ntango siko bamoni docteur apusani koko azoya mbangu koko nanga mutayaki liboso aye mbangu aye azoya malembe abando banga ndo na mboka na bango po azoloba na Kingala aye asimbinga ntango asimbinga ayambinga siko docteur aye kopusana ayasinga mboyo eske okotelema na mai na bidocteur na kotelema na mai te nazoyoka moto na nzoto bosopelanga mai nazoyoka moto docteur nzambe abikisinga bandeko nanga bandi koloba métier moko azalaki wana azalaki stagiaire
ayebisi docteur Gaston alobi mwana mwasi oyo eza problème ya mutu te bandeko na nso bayeki babi non yebela mutu te babi non nekoza pe eza problème ya mutu mutu ebouge nga bi mutu ebouge nga te naza musala nzambe nzambe alobi totambola na kobanga ye boye na boye na bandi ko expliquer bango et tant na bayeko ekwana de 12h afai na kati ya basi wana bandeko na nga siko baye babengi be bato bakomi koya ebele bato ya quartier bakomi koya nazalaka na kati ya Saint Joseph wana na mai babenganaki bato mosusu mpo bato bazalaki ebele me famille etikalaki wana nazalaka na kati ya bassin wana tokomi de 12h ti jusqu'à 15h ou bien 16h na kati ya mai naye kolonga na mai ba 16h nde docteur Gaston alati bilamba alingaka zonga abima po abimaka mingi ba 17h 18h heure wana bamédecin banda kokotela ntongo bakoti ya poka mosusu baye okoti aye koloba na nga mboyo estce okotema bi docteur siko na otelema grande sœur na ngai elinga sengle nga na yebisa na kolata sengle te nga naza mosala nzambe naki olata sengle na olata sengle te yelanga chemise babi oyo eza problème ya mutu bayelinga chemise na lati tokoti na bango na hôpital na salle esika nazalaki batielinga bassin moko na mai natie makolo na kati ya mai mosusu elamba na nga na fandi fo eza na mai boosopelanga mai na mutu mosusu mai natie na motema et tant tokomi premier jour esi bango na olala te fo tosonga na hôpital babi na nga no baniongo eza ebele fo tofuta nde bayeki bafuti bambongo lobi nango toye kozonga na ndako donc toye kozonga ndako na ndeko kokaka moto wana na nzoto moto wana ebandai kobima nga na nzoto oka moto ozozika te me moto chaleur wana azoka moto mwana so na fandi bote ventilateur moko to mpepe ezozwanga et après nde ekomaki ke so nalali boye to na fandi soki namoni mutu mo esprit oyo ekufaki eke mutu wana asalaki mabe te eza te kozala médium to mutu moko obomaka bato oza nganga okufi oyo apesa mama siara message te médium eza kolakisa mutu oyo asololaka na baesprit oyo emonanaka te esprit oyo ekoki ozala ye awa yo ozomona te nga nazomona yango e na kimédium na nga nasala napesi deja bamessage na bafamille ebele nakendeki na famille ya journaliste na biso Kamo Lopez bisika aza molimo ne pema na kimia Kamo Lopez journaliste oui oui nakendeki pa mama Kamo Lopez epa na bango na bandal nayeba ekuna te ye moko moto amemenga nayebi ete na ndai komona ye kaka na TV ntango aye koyebisanga ke nazalaki kosala émission na chaîne moko ekoza mpe omoni oza mpe oye omoni me oyebi te mpo okutana te lokola aza ezalaki ndenge nini na Kamo Lopez ezalaki na nzela na bandaki kobima na 16e rue bisika balelaki ebembe na ye nde ntango nazomata wana nautaki kotala baparent na nga mpo nga esi na bala nakoma epa na nga me nafani nakendaki kotala koko na nga na oloba na 15e wana ntango nakomi place wana nayebi te soki ezalaki le jour oyo bayaki kotala mpona makambo ya salle na ye place bembene ye mpe azalaki wana me bato bazalaki wana bamonaki ye te siko bamonaki ye te ayaki komona ntango amoni ke nga nazomona ye mpo nde naotambola beso namoni esprit ezoyanga na oyebaki eza esprit me yo naotambola na yo omona yango te aremakaki ke nga nazomona ye ayaki envers nga tobandi kosolola nde nga ayebisi nga nafandaka place tete wana na nzela tokabwani na biso moto bandi bato bazokende nga mpe na mati transport nakei et après nayaki komoni na ndako na butu nde aye abandi koyebisa ngai tala nga naza boye nafandi place tel liwana nge euti place tel mutu abomi ngai tala boye apesaki mpena babiloko na ye mosusu oyo ezalaki epai ya bato meme kopesa famille ke mutu oyo bozokanisa ye mutu abomi nga eza ye te eza mutu mosusu nde atangi na komba mutu yango donc ayaki nasalaki médium epai ya bato ebele mutu aye apesi message nake mpe na famille moko nakende mpe mama pasteur moko na bandali pardon na bandali te na ipene ye akufaki babomaki epa ndeko moko ndeko wana azwaka ye banda na mboka apresente ye lokola lekinye na Kinshasa nde mama pasteur wana abotaki mwana na ye moko abina sela nzambe azalaki vraiment mpe mosali ya nzambe ya solo abandaki kotambola na kobanga nzambe eyaki okutana na pasteur moko
nde alingaki abala ye pasteur wana bon toyebi ndenge esalamaki te bakomi kobima lisusu na lena mwasi na leki oyo abandaki mama pasteur azwaki nde leki wana abomaki mama pasteur ayaki apesanga message nakenda na famille na ye mwana moko akenda kecha apesanga message nakende pa na bango na komi na kini na lingwala nakende pa bango na komi na lingwala napesaka ba message na ba famille ebele et soki nazokende eza facile te kokende bato bakufi boye bazolela yo lobi ke mwana na bino akufi awa papa na bino akufi nazosola na ye eza facile te eza eloko moso bakokanga o babeti o place moko alors so nazokende fo ezala baprécision ke oza na biloko na yo moko oyo etikalaki quelque part neti exemple opesaki ya papa wana akufaki me babengani mwasi na ndako ayebisaki ngai esika bamikanda na ye ezali toki koluka mpe camarade na ye yango avoyageaka tobengi ye apesa même numéro ya telefone tobengi camarade ne baye komona na mwasi camarade ne pa agardaka biloko wana po abandaki koluka mona mwasi wana agardaka yango teke abomba ekoma ya ye me ayebaki nde makambo ya famille ezalaka makambo mobala abandaki koyebise ke lelo so naza te moto ekopesa mikanda eza mwasi na nga e babunganaka bandaki komonana te nde ayaki epa na nga asololaka na nga nde napesaki tolandeli babiloko wana akenda kopesa message epai ya mwasi na ye lelo mwasi wana malgré mobali famille mobali ebotolaki mapango mibale na biloko mosusu mais aza mpe quelque part na nzela nsele awa aza na lupango oyo mobali atikaki oui eza mpe na mutuka moko mobali atikaki mobali camarade nde wana nde ayebaki oui eza na baplace ebele nakendaka napesi mpe message na baluki nazongi oui. Merci beaucoup chers internautes. Alors wana ezalaki koyoka mama Siara Mboyo place azalaki vieux azalaki nango tout consort lelo oyo nini oyo lié à komi lelo. Alors mama Siara Mboyo après wana oyo kozwa titre oyo ya munene ya mama prophétesse est-ce que nini susu osalaka en dehors ya makambo wana ya témoignage au pesibiso lelo mama Siara Mboyo okomi ndenge na pas kozala prophétesse nini susu osalaka activité nini ozana? Oui. Naza na orphelinat na biso toza na orphelinat lelo mpe nazo préparer pour projet naza nango ya kopréparer kosangisa bafemme veillard bamama oyo bakufela mibali bamama oyo bapapa oyo mpe bakufela basi naza deja na orphelinat deja nasunga kosu bato ebele basungaka baorphelin mais babosani ke bamama wana mpe azalaka na besoin te ya savon to aza mpe na besoin alimela ata miliki to asala eloko moko boye donc oyo nazosala mpo à chaque fois to na bandeki kolala malgré nazalaki na mokili na ndeki kolota baopesanga bana yoka bana ebele omona bana ebele misusu bazobenganga mama so na sutuki eza ndoto soki oyebisa paster mosusu à l'époque la azoyebi soki eza miliu mabe obotana misusu na butu mais or ke ezalaki message ya nzambe abandeki kotalisaka yo eza na mosala moko il faut sala chaque fois na ndeki kolota bana yango mpe baza bana nga te mais nazomona bango na banzelo mwana azwi ndako mwana azofanda na bango nazogangela bango tande bobebisi awa do bandoto abongo nde na bandeki kozwa donc ezalaki eloko moko deja nzambe andeki koyebisanga à cause ya bolamu oyo namoni nzambe asali nga lisu na mokili kozongisanga na mokili namoni eloko afuta nzambe eza te nde nasala orphelinat wana donc orphelinat wana eza juste mpona kosunga baorphelin donc baza bana oyo bazanga baboti misusu baparent bafinga bango bandoki bambanda bamama babenga bango mabe bamisusu baviola bango baza na bavh naza na 58 enfants oyo oui na kati ya orphelinat et naza na 13 mama veya oyo deja nakutani na bango oyo mpe nasoutenaka na bango mais kala mingi te baimange mpe ekoleka donc c'est un peu ça message na ngai eza kaka ke na bato bozolanda biso oyo oza na télévision na oyo ofandi liboso ya telefone na yo mama Siara Mboyo lie yo la prophétesse oza na baproblème nyonso ezotungisa yo olobi ke mama ngai esi nabondeli mingi na suki namoni nzambe azoyoka ngai te komitungisa te mama komitungisa te mon frère komitungisa te ndeko mwasi benga mama Siara Mboyo numéro na nga telefone yango wana eza affiché benga nga tokosola tokobondela soki nzambe apesi ba directive alobi tokende ngomba tobonda nakomata ngomba na kobondela mpo na yo
eza bandeko ebele misu bazali na poto babengi nga mama naza programa mukanda na sala 20 ans na poto mukanda ezate lelo na bondeli pona ya azui mikanda mususu azalaki na problème 10 ans na poto mususu 3 ans mikanda ezate eto bondeli babengi misusu eza na balien ya ba famille ezo réclamer bato ebele bazo ebate omona mutaza na kati ya libota eza na lien moko etelemi ke yokoki kobala te okoki nokobota oui ozona mibali babotoka bazotika o eza yo toza mwasi kitoko ndeko ozolanda eza na alliance moko oyo esalama esi bakaba libala na bino na deuxième monde mais soki obengi mama Sierra Mboyo tokobondela mama moko azalaki na problème azobota te ya 45 ans zamba pesi lelo mwana aboti otobota lobi aboti bana misatu ya mapasa kobota ne ya liboso nzambo oto misu pe bato bazo eka na numéro ka ndenge yo zolanda ngozu numéro oboti courage bino ozwa numéro na obenga ye pazo eka boya bengi lelo nzambe a répondre ye na ba problème na ye mususu alobi ke mama nga nazoza bazemi na osala ba fausse couche eza yo te batia serpent na kati ya libumu no olanda nga yo fanda koyoka loko eloko ezotambola na libumu omona ozoza bazemi mama nga na bota ate non ozwaka bazemi mais bazemi wase komika ba période ni omona obandi kosala ba période na yo or ke eza ba fausse couche ozosala kola lobi numéro mama Sierra Mboyo yango wana nzamba atininga mpona kobikisa milimo ya bato mpona kosauve bato oyo baza na ba problème oyo baza na ba difficulté benga numéro mama Sierra Mboyo problème nyonso oyo oza nango ezotungisa oyo eza spirituel benganga okozwa solution na problème no nzambe akotokobondela nzambe akopesa badirective na baorientation na ye na koyebisa oyo nzambe alobi fo tosala boye yo ozobondela place oza nga mpe nazobondela omona makambo nzambe osala na vie na omona makambo nzambe osala na vie na tokomi na biso vraiment na suka ya émission na biso ya mokolo ya lelo mais toyebi ke oyo eza média tokoluka vraiment tokutana mpe na koko toyeba histoire wana tout consort et puis émission eza ebele tocontinue mais motuna moko eyelinga avant toclôturer émission mama makambo nyonso eleki 6e 2013 na yo oui mais sikoyo ti ekoma ndeni makambo oko modeli yango ntina 2020 ozaki ntango wana ya ofandisa message monene boye mpona ezalaki omoni makambo ya nzambe ya liboso na biso basi mposala mosala ya nzambe ifo ozala nanu na baorientation nzambe ye moko apesa o baorientation na ye apesa badirective kola ayebisaki nga soki ngonga yango ekoki ayebi nini oyo ya kosala ayebaki moma oyo soki ekoki na kotémoigne yango na kobomba yango te mpo esunga mpe bato ebele kotala témoignage kaka te na sentiment donc eza déjà eloko moko oyo ofandi yo moko ozotala obi nini koto mama Sierra asalaki ya mabe nini oyo nga nasalaka oyo mpe eza mabe oyo kele oso natiki yango ekosauve mpe milimo ya bato misusu yo ndeko ozotala video opartage yango mpe na bandeko mosusu oyo bazolanda bayoka mpe oyo yo oyoka epai ya mama Sierra Mboyo nzambe ayesainga so ngonga nango ekoki aopesa nga autorisation ya kotema na misa bato mpona koloba ngo mosala ya nzambe mpo osala yango bien ifo ozala na mosungi na biso basi so ozangi orientation ya mobali ya dirige yo en tout cas eza pasi okosala babiloko berere mosusu oyo okoki kosala te na vie okutana mambo ebele papa ezala mwa mobali mosusu to paster mosusu oyepa na oya na ndenge malamu te mosusu azoyaka po asalire yo donc okoki kosala eloko moko te tanke non na moi na bali te naza na célibataire oyeba te bisika nini ozotala lokolo malgré oza prophétesse mpona kobatela dignité na yo ifo koyebisa nzambe ke nayebisa ye nzambe papa kutanisanga na mosungi oyo akosunga nga nasala mosala nango na kimia oyo mpe akozala so leo naladi na lembi ebisinga Sierra ere prière eleki te ma tobondela c'est un peu ça naza oui je suis mariée napesi ye mbote papa bisika ozali bambote no nalingi yo mingi je t'aime beaucoup. Merci beaucoup na mutuna sa zeli baku ya Rolanda émission na biso oyo yo réponse à nos questions et puis na chaîne na biso ya malamu une chaîne professionnelle je le dis bien je le répète c'est la firme aussi chez Biso TV abonnez-vous massivement sur votre chaîne éducative et puis professionnelle. Merci beaucoup à mon vieux Chic Moukadi, merci à Bob Boukassa derrière la caméra, merci à toi, merci à toute l'équipe de chez Biso TV. Quant à moi je vous dis encore une fois merci et on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Bye bye, merci beaucoup. Merci.